Moi, mon boulot côté de la paroisse, et ningi se batte belé. Mais en tant que responsable de la paroisse Paris-Montreux, je vous affirme que va continuer ces alliés bloqués, n'engue toyi koye bilangote les autres zones qui la investigation malé toyeba na batami kemke o bande ko makamwana to bandi koyeba bango. Banzuzi Michel Bakaladia arrête le trio bino de mijibi ya bambongo wana. Yango wana ko bande ko boya signature, bo pesa signature na comptable. Vous allez ba mijibi biloba loba. Mais oyo bandeko tata oyo bozali komona awa yende azali pasteur responsable ya paroisse ya Montreuil kuna na France. Paroisse oyo boyokaki Apo Salimba azali kofinga ba mama Henriette na papa Banzuzi na Michel Bakaladia. Banzuzi Michel Bakaladia arrête le trio bino de mijibi ya bambongo wana. Yango wana vous bande ko boya signature, bo pesa signature na comptable. Vous allez ba mijibi en complicité na Mokeminzila. Ah, c'est la publicité à l'Okuta Mokeminzila, laisse Sylvain Botemonzila, les tintins de YouTube. Na ba makengo joma ba tintin YouTube, naza ko benga ba tintin ya YouTube. Ndenge moka lobaki yango kasi oyo bozali komona yende pasteur responsable ya paroisse wana. Ndenge tozoloba boye azali na voyage oyo azako kende na kamba pona kopesa rapport ya makambo ya paroisse wana. Ndenge papa dengenda kolobaka monter, il en restera toujours quelque chose. Nzambe atikaka bato na ete. Boyokaki awa Apo Salimba ndenga gangaki ndenga afingaki bato. Kasi nzamba kosaka te ye moko akei na mikro na ye liboso ya papa pasteur oyo ya paroisse ya Montreuil komona ye Arsène Mayunga. Bokoyoka awa ba mituna ya tunaki ye. Na kati ya mituna wana atuni ye, eske détournement ezalaki? Réponse ya tata pasteur oyo ekokamusa bino. Nzokande Apo Salimba akoseli batu yanga ni makambo toyebite masolo oyo ya zulaki yango wapi. Abeti masolo na ye ya lokuta ememi lingomba ya ngambo ya 3 égale 1 ebenga na mama Henriette na lingomba. Mama na biso oyo Henriette Banzuzi balongole na lingomba na tina ya Apo Salimba pambate mama Henriette a répondaki ye. Nazali lekia papa Koko Ndudi Jean-Claude na papa Banzuzi oyo bazo sakanela na ba réseau. Nazo sala voice oyo pour répondre à Apo Salimba que j'appellerai Toto parce que il est bête. Azali zoba moko qui vivra verra. Kasi boyoka tata pasteur oyo Mayunga réponse à pesakie tangwa tunakie est-ce que détournement ezalaki bolandaye. Est-il vrai vraiment que na makameleka kuna il avait à boire et à manger bambongo misolo ya paroisse c'est pas na kosomba ici quand on a ezaki na ndene biso to lobaki mais lokwa to moni moko pasteur responsable a montré au limbo la biso bena bandeko bakoka koyoka. Est-il vrai qu'il y a eu détournement de fonds? Bon, makambo détournement de fonds wana ezali makambo tozo investiguer. Pourquoi? Parce que jusque là nani tokoti na mozinda makambo te tozana ba données mingi na niveau ya bato oyo bazalaki na biso bazalaki ba gérer ya paroisse nani ba pesi biso ba données ngote. Donc ba prestation de services mususu te lelo nani sa limité au fur et à mesure tozo kende parce que vu que bato bakendaki mingi na makelele wana moyen to affirmer loko mususu zate tozo zela tozo ba document nyonso wana si masoki to sali ba point nyonso wana tozana possibilité ya loba. Vu que bato bakendaki mingi na makelele wana moyen to affirmer loko mususu zate tozo zela tozo ba document nyonso wana si masoki to sali ba point nyonso wana tozana possibilité ya loba. Mais tobi que makambo mingi ezakuna mais moyen to loba nani makambo ngo ezate parce que tozana ni na base na fond ya makambo wana te. Moyen to loba nani makambo ngo ezate parce que tozana ni na base na fond ya makambo wana te. Moyen to loba nani makambo ngo ezate parce que tozana ni na base na fond ya makambo wana te. Yango wana na tozinzela ya kumata kuna na nkambo kwenda kukutana naye moko mokonzi bule papa sima limbo ntanga. Bande kona kanisi bino moko bouti kolanda. Donc détournement oye Apo Salimba lobelaki be investigation kute salamaki na ngote. Donc makambo alobi wana to ebite soka azulaki yango wapi.
donc akoseli mama ya bato makambo pamba te pasteur responsable alobi ke baza kosala nano ba investigation nano ba silicité kasi tomoni mama Henriette balongoli na lingomba yango na biso tozali kobwaka mbela kuna soki yo moni ya solo penza ete mama Henriette esengeli pe bayoka ye yango wana zwa video oyo partager yango penza partager yango batu na bato oyo mibale papa Arsène Mayunga na Aposalimba ba information oyo ya bengela ki batu miyibi azwi yango wapi mbano na ye ekozala nini sima ya kofinga mama ya bato njoka ndezalaki nango makambo ya lokuta papa pasteur Arsène Mayunga a confirmé yango kezalaki babilobela eloko moko nano esalamite nano basilisi investigation te kasi Aposalimba ke na micro abengi bato ba miyibi mbano na ye ekozala nini. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra.